Bonsoir, bienvenue encore dans la chaîne Bino, Ezali Bongo Concept Touch TV, Ezali Abino Bongo, Mama Masolo, Andra Kiboka Suède, Babi Masu à Choco Frappa, Babi Masu à taille S, Soke Boya Mondeko, désolé, Salambuki Nayo, Yaso Bandeko Nanga, Boya Mam la chaîne Bino Lissousou, ici Ezali Famille, Tosolakatou, sauf rien du tout. Yon Deko nous s'abonner dans la chaîne Concept Touch TV, Deko Zelanine, Ezalango Fele. Deko sabo s'abonner vraiment ebele et pour ça biso mala makasi ya so bandeko na ngai merci na confesse bozo pesa ngai mama solo tango sta mama solo liboso ba écran na bino liboso bandako na bino liboso ba téléphone na bino eza ko dépendre est-ce que ni boza ko tailanga ya so bandeko na yesu merci na mama o ezali ya motu ya o ezali ko déranger biso communauté congolaise o vraiment écoute bandako na biso ezali ko sala musana ndenge ya malampe ya mabe o ezali liwa na biso ndeko na biso diana Yaso bandeko na ngai liwa oyo na ebite lokola komode makila na epene ezali koganga makila na epene ezali kolambusa makila na epene ezali kolobisa batu na ndenge ya mukete yaso bandeko na ngai boza komona ba photo ezali kolekana ndeko na biso diane oyo ezali pasi atikaki biso ça fait maintenant 2 jours yango atika ko sunsa molemo na epa ya kolo mais tozomona bandeko na ngai liwa ndeko na biso ezolekela nga mo deux fois Zozanga maloba koloba parce que ils a tellement ébélé, il y a tellement macasse, il y a tellement n'aimé na kolobate. Mais ils allaient pas parce que comme on a ils en bande comme soso oyo likama ezeli bango il y a ceux nazaki deux fois nazaki parmi bato oyo nazaki contre makamo soso ta baza koloba boye mais ceux que baloba ke motema ya moto ya lisandoko il y a solo esika bato bavandi mabesa ngakate conflit za ngakate mais likambo ya makila ya ndeko na biso diane ifete ya yulanga to ba kovana na entourage na biso ya soto to balba ki ba comédien ba lingana kate na soso li vraiment ya solo ba lingana kate ezana na ba clique mususu oyo ba ponana ba clique mususu vraiment ki conflit ezalaka ya so ba ndeko nanga na temps oyo ndeko na biso akufi ezana ba ndeko belé ba chroniqueuse belé oyo ba sali ba analyse na bango oyo ba bimisi ba secret oyo ba bimisi oyo ezali makambo belé toki ba audio ebimi bandeko be boki ba audio ngapela zana ba audio wana oyo kinakati ya groupe na bango basai na kati ya groupe WhatsApp pona ko soutenir mondeko ya kufi pona ko yeba ko sa quelque chose mais na kati kaka ya groupe na bandeko nanga to moni ba conflit moko boye ezanga mutu na makolo kaka na ka entre bango ba bimisi ba audio libanda ba chroniqueuse bazuna bango esa faute na bango te bato babeti masone babeti masolo avant ko ndeko na biso tena kufa ezaka parmi kaka bato na bango moko o ezali ke ba facture muso bimaki pona kofuta pona o ezali na mali ndeko na biso bateka na kati ya groupe kaka parmi bango moko bazio yango babimisi yango libanda ya so bandeko to bike to linga na vrai parce que otoza o boni bosale ke zaki ndeko na bino o bino ba ko publier ta nyonso bolingi bato ya libanda bazwa mais tango bato ya libanda bazozwa toza ko beta maso ba ke bino makamu na biso tozali famille ba bomba ka salite na bango famille ba binsaka salite ya baninga libanda te maintenant on comprend de te que bino ba comédien na biso ezali ya mboka Congo oyo bolingo ma bozala ngo ya solo te na comprend des autres wapi ba conflit mo bozo sa na kati na bino moko stoki ki ezali pas nini parce que tozomona ke tolinga mboka na biso ke ni liboso mais ke liboso ndai na façon ya bato tozali na ndai na biso ko kanisa na ndai na biso ko mona makambo eko sunga biso te to ba ko kende liboso bandeko langa liwa ndeko na biso diane ela musaba tebele to comprendre que nzoto ezali mabele ozonga na mabele mais o eza na kati ya nzoto ya boto to mutaro pema ezali motema ezora vraiment ba choc et bon makambo ebele ya sona lundi o ezali dernièrement na ko na utuko zwa mukwalelo na utuko zwa o ezali ba texto oyo ndeko na biso komaki le 28 juillet avant akufa ezali quelques mois avant akufa awa o azaki na kosola na lisona ndeko mususu na kati ya telefone na ye babi makambo ndeko mebele oyo ke malgré bayebali kosenga ya gabi bayebali kosenga ye bolimbisi bayambanaki mais pota na ye esilaki te pota na ye ezalaki toujours kotanga makili na ye ezalaki toujours kotanga na oyo ya gabi alobaki epa ya ndeko mwasi yesu tomoni batexto oyo ezali pasi mpo na ye tango yo bozali kosola na ndeko na yo ofingi ndeko na yo ofingi bana na ye yo ekosenga bolimbisi après yo kati na moment wana tout va bien mais oyebi te pasi ni otiki na kati ya ndeko mwasi
ya solo ya Gabi oza muto ba ben retumba tumba oza muto mafu oza kotike osimbi mais des fois il faut que quand même bato baza entourage na ya Gabi ba kopesa ya Gabi conseil ebele to monika ke moninga za na se na logo ba kundeta za na kati ya morgue esika malili mais to moni ba de ba kosona mususu ebimi entre ya Gabi na Yamado parce que Yamado lo ba kelo ko moko bo ya Gabi a sepela ki nango te mbala bore komi ba attaque moko bo impossible Yamado pa sepela te Yamado paniko lo ba o il fallait loba ba audio ezali tout so peut ko tia no ba audio boka ba audio na ezali vraiment te makoso ma kezali passe nanu kutu yo moto yebi ke ba audio musapi papa aliwa ya ndeko yo moto mukimbetere medio papa aliwa ya moto mais osa toujours ko continuer ka ko sala mabe pour ceux qui ngana ki ya Gabi ate na zali mama vérité na moment ona okanga monoko nanga parce que moto akei en plus ba otia musapi ke moto bataka musapi olakela ka toujours mabe parce que bande ko be ba otia musapi ya Gabi bande ko be ba keza faute na yo de wakufi mais na place over na calmete na kati ya même WhatsApp o batie pour na ndeko bande ko musuba ba ko sunga bota programme matanga ndeko na bino atiki bino mais yo zo ya ko taka ba kosona na kati ba conflit na kati parce que baba ke loko moko boy loko ba toucher ko ça intouchable il faut sirika faut me n'importe quoi na monoko na il faut sirika non tota zonga mukisi ma zonga batu tota zonga batu babi olingi ba soto ko ça pe na moninga te et si déjà moninga akufi babi za cause na yo ateza bongo te me bato rota misa pezali yo le to mona ke fifi miel pa bimi oh parce que nini asala kinini iye pa ba kinini zai parmi bato pe o baba ki ko sala ke lelo papa ya mwana de na mwa mi bale aboya koza na contact na ndeko na biso dia parce que pona nini motema mabe zura ki na kati oke ko kobela moninga bobali ya moninga lettre que mwana na zalaka mwana ete et ape ba fardo open ndeko mwa sa tambo nango nalanzi émission de commence alobi yango na esengote alobi yango na pasi mais azali kobunda des fois tozosokisa baninga sa toyeba oyo esakaka bato bacomédie baosala bongo biso bato misusu oyo na entourage no ovandi comme ndeko na bato no ovandi bacamarade na yo mabeni yo osala na kati bacamarade na yo yo ta moso bona osalaka babe balimbisaka yo tout après komaka tout va bien non ndeko nanga sosola yo bona kaka ke oyo saka eza malamu yo sala kaka baninga pasi yo lobaka parce que poloba mais seulement so otia na kati ya bandenge mandeko pasi yo otia na kati ya bandeko yo oyebi yango te parce que nini yo lobaka na yo bandeko nanga eloko oyo ete ya kaka bakomete ete ya biso nyonso bachroniqueuse babiso baosala misala entourage na kati ya famille toyebaka eza na bato mosusu aza na facilité oloba makambo nyonso aza na pasi mais bato mosusu bakwaka koloba te neti ndeko na biso diane azalaki moto abombaka makambo azalaki moto akanda mais azoseka aza na pasi na kati na ye aoseka mazomona bino bato baosala ye mabe na batesi totangi awa ntango makambo ebimi awa ya mike abimi awa mike abike bino nyonso na kati ya bino bakomedie bosalaka atushi makambo mabe ya Gabi atomika alobi ntango ekomi tu ya bachroniqueuse mosusu bana barépondre ya Gabi akangisi bato mosusu diana alobi yango na tour na nga akangisaka motu te mais na tour na bango baokangisa bato eloko bakendeko mwasi atambola toujours na pasi wana motema na ye amonaka bino boza bato mabe bolingi ye te parce que soki bolingaka ye bolingaki jamais kosala oyo bino bosalaki alobi amona na kati na ye na ntango confesse amene ya Gabi amona mutu moko te atelema oyo abundela ye mpona yebisa ya Gabi tika kosala bongo mais lelo domona kufi boni batelemi boni babimi basantu boni baolakisaki bolingo balingi diane mais eza lango ya lokuta seki bolingaka vraimen te ya solo pour changer esalinga mpasi koyoka bandeko mosusu na kati ya baaudio oyo bazobunda pourquoi bosala makambo eloko touchenga makasi donaoki Aminata kolela na kati ya audio alobi eloko esalinga namona bana na nga die natiki bana na ye azali kobunda mpona bana epo alesa bana na ye mais lelo na mosusu na nsima na ye moto aokipe bana ye lokola ye aza te Aminata bi nga na omona bana na nga na bi nzambe esimba nga na mona bana na nga mais pourquoi bino bamindeko mosusu eza kofaire
ko faire raisonner no te bo bana bo kanisa donc likambo e ko inde ko na biso dia lope ko za na porte nanga na changer caractère nanga na bandenga kozala na tika bote ya mabe bandeko na moteur ya bezo futa te moteur ya mabe etika jamais ko futa na vie ya mutu mais bozo comprendre yango te ki moteur ya mabe le ki ebele ndeko ake mobesu ndeko ake na pasi na motema po batu moko boye basepelaki na ete batu moko boye balingaki boye te batu moko boye yango pe ya Gabi fo oza mokolo ya yeba ndenga kovala na batu deux fois baka mususu ba biso ezaka te parce que ça mutu makasi oya to mona na biba sa mususu ba ki bato makasi basuka ki wapi mutu makasi na mukyo ya likara nzambe yo za mutu za na pemba mo meka ne bandeko ba okende lobi to bi za to ngana nite il faut ko za malamu na mutu nyonso eza passe yo moya c'est normal lo fingi moninga onga sina sanga ki bolimi sto okanaki wi olimbisaki kati ya motema no yebite papi motema moto ya sanduko motema moto zo mema makabo ebele motema moto ile la air nyonso donc na biso zaki muta attention ta muso na koko kanisa mingi ta muso on pele meme na AVC la muso no ya vu crise azu AVC ya on ememeti na liwa to yeba te mais toujours mon ezaka mutu makote bato be na kati ya vie ya ndeko na biso mwasi o ba détruire vie ya ndeko na biso mwasi o ye moko alobi donc to moni ba test na o bato basa koloba na o yo moko ya Gabi eloba ta ndeko camarade ya ndeko dina alekeke pa de question lobi yango lobi ya Gabi ozo lelo makuzu parce que le cas na ba réseaux sociaux mais ba musu bazana balekate mais basala mabela mususu pe plus koleka mais ba bomba deux fois biloko mususu ka biso ko ya liboso ya caméra te deux fois biloko mususu bosisa mona milem na kati ya famille tango yo pesa ozo na kati ya réseaux sociaux ozo ko pesa bato mususu chance toloba tango toloba bilo loba makambo biso ba comédien te ça parce que bino mo bolingi toloba okoi poko sa na kati ya katimini entre bino esili muto e ko ebiso likambo oza na ba preuve te que ça solo obani ko finga moninga ofinga tina bana ye eloko le vana na kati ya moninga yo elelo ye na sana ke bolimbisi to kani oui bolimbisi na yo mais ka usi pota motema moninga te e pesi moninga kimia te oyo lo baki po deux fois mususu to bota bozo sama ka botika bana libanda finga ndeko soko ofinga mais bana ba sacré ndingi yote meka ya gabenga kite mutasi bagaitante mwana ngai mbwe na mwana nga e ya mtu nyosa abona mwana ye nyosa dinga te mutasi ma mwana ye yo simbi ya moninga epesi moninga pastor moni ba tester le selinga pasu bien na venga bino moi ça qui na passe moi ça qui na souci azaki na mubai ne papa mwana kipara mwana kaka bandeko ba camarade bo saliti songi et ça la passe hein. Papa boko tuko kipe mwana parce que mutu moko yaki balika moko bande ko danga ba comédien bo changer bandonga ba comédien bo lukanzambe na solo bolingo na bino zalaka ya monoko te bolingo na bino zalaka tanga passe bo kibo bokolo ba mbongo te bolingo zalaka ti ya motema bola muka bo sa na mabe ebele bo tanga ba poison ebele Vous avez sa vie à baninga ebele. Eza mawa. Eza mawa mingi. Comment na vie na bino ba kominale bo tambusango eza mawa pe pasi. Tosuka wapi. Bino mutu bo sepetsa biso. Bino bolongo la biso mo ba stress. Mais bino mun beaucoup pesa ba stress ko na kati bandako so l'autre décide to ta so binote ba vio boruzo ngo tata tumba so le batabike to la société mama tumba ba vio na ozo sote ya Gabi to ye bako sangana tia moninga na place na ye pesa moninga respect na ye au monde ni kamo sepe na ngote mema moninga na kati ya famille na kati ya kukubo sololi e ya na réseaux sociaux te
Moninga zali na pasa bina zali belé koloba na koloba. Mais chance à koloba ngote ake na mipikone na nzoto ake na pasi na ina nzoto ake na ngo. Mais ta muso za na bomoi. Ta muso ya baki osala ki e mabe. Ndeko sosola. Babi oyo sala moninga. Ndeko koliko ngati ka tela muso teke ya ku facilité. Tona ye ko ya. To futa no na sala mokili oyo. To tika mute ya mabe. Bozu ya badinge se pesaka biso. Namoni ange ndenga leli ndeko na ye. Ange bezali kozanga eloko te. Ezana bato bazui pasi ya solo, ezana bato bazui choki ya solo. Ange leli ndeko na ye. Ange tangisi nga ma ya miso. Tolobite ke o aki azalaki parfait, azalaki monsanto te. Azalaki na ba défaut na ye. Nde bika azalaki mutu akanda, azalaki tetu, azalaki kapusu, azalaki mutu bakipaka ye. Mais aza mutu. Toyeba kolinga baninga. Toyeba kopesa baninga chance. Toyeba koliko kozala wana pona baninga. Toyeba malobani to misa pona bandeko na biso. Yo kozala mutu makasi te. Onga na Goliath. Ya ezana David mwa ko eso mokolo mususu. David mwa ko eso ondima te. Bandeko na nga soye boko yokanga. Surtout ba groupe ezali ya biso ba comédien na biso bo changer. Mite amabe ezebe na kati na bino. Vi bazwa na muta amabe te. Abi sepe na oya moninga polo bi ta onzamba ko mona pambola yo. Eloko o ete akaba communauté ete yangana yo na kati ba famille na biso. Ozalaka ndingini. Ozalaka lokwa ya gabi yo ozalaka noko yo lobaka na yo. Ozalaka mafu te. Tozoki se belé na entourage na biso, na ba camarade na biso, na ba collègue na biso. Ndeko changer. Eza na temps na nyonso. Tando na biso bien. Atiki biso. Atiki bana. Est-ce yo ozwa pongi? Yo ozwa kimi siko ozali na nzemete. Bandeko nanga. Tole la tiane. To ba bravo na tiane. Na temps na yo zwaki po na biso. Osepesa ki biso. Omwana biso ba stress. Balobi. Atuk sa kufaka te. Musa na etikali. Ya kei. Mais Musa na etikali. Biso batu oto osala toujours ba gauche à droite. Bolingwa solo kanisa bana ya Podi na tiki bana. Moi miliki. Moi infra na yope. E sunga mwana ndeko. Yo mtu lingi diana makasi. Kanisa bana na ye. To le lai na kimia. To senga merci na kolo. Po apia biso chance ya koyeba ye. Ke bolingwa kolo. Evanda na kati ya babota nyonso. Yo mesana kozala mabe changer. Ya ta na yo ko changer. Ya ta na yo ko sa malamu. Yo na no sabone na kati ya concept HTT. Ndeko na nga sabone. Ezaki ya bino mama solo. Na yeki na lisolo ka ndamo mpona bino. Mpona ndeko na biso diane. Mpona bandeko bosa mabe. Bosa ebele. Na yeko tia mutu musapite. Parce que mutu mota za parfait. Mais. Toyoko ya kosa abolamu. Boye ba kosa bolamu. Bolamu lobi pe et comme la porte na bino. Ba bisous ebele. To comme na prochaine émission na biso. Mama sola robeta nini. Bozanga te. Bo s'abonner vraiment ebele. Partagez vidéo soko sepe na biso na pokwa lelo. Merci na ndeko nyonso. Ki bien na kolo ezabanda kuna bino. Ba bisous. Bye bye.